Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Soyo. Mais est-ce qu'on a dit Diane Diane Kamwanga, à petite soeur chérie, Zala Naona Kimia. Libanga babwaka kana mbumo etela. Si bazo loba na wana poza Diane Kamwanga aux artistes, aux stars, aux agnos donc yebika en plus pas moi na ina. Dido nazo tala yo. Dido Nathalie yo. Yo pe soko sala ki aventure kuna. Et ko zaina mwasi bokaboy na été. Et ça bien été. Pour ça zana mwasi mo bo sala ki mabe vraiment ya makasi ndeto oyo ka Dido. Yeba ngonzambe akokata libala wana na katikati. Mais pourquoi pas nous artistes au lingana mi bible ngabe les passer na bango we ba masona na bango parce que comme la bolinga dia na dit de babi ça pas même une année maman 3 mois aye libala et après est-ce que il faut ça la ka une année? Non non. Beaucoup linga peut ça même pas une année. Bongo buka le lamba le bas en ponani. Oh. Les amutu musuma mbanso bolinga pe le bas sentir pe se bo kepe bo sali makambo. Oh. Eh, dozana so azaina mwasi. C'est que vous avez un copinage, un camaraderie, et puis, et si là qui moi, si na confirmé dans le monde, et ça Diane Kamwanga. Vous patati patata, non, Diane a zamo abatu. Diane pe azaki na balé passé na yé. Vous comprenez? Ce qui est là, c'est décidé na Dido, ba yokani bango mi balé. Et ça yotum to kabola bango benga bele que tu non. Topé ça tourne à bango tout ce qui va continuer ba ba on a ndenge ya kimia. Tout ça vino mariage lelo déjà ba sa poto ba ko tombo ke la bino. Jojo ba sa voda ko linga so binote boko zwa ka obe mibali na bango boko linga be ka mibali na bango elo bino ba comédienne lelo na ba fia Canada eza sombele suka likamu na ebite soki lo comédien ko ta so Canada ba bi ba mona binote boza ba ba eza somo eza likamu nini leke tu so ba fia Canada na okam Canada za pona mutu te za pona bato nyoso et puis mutu o yake muta ina aéroport ya zungisa zatin nanga futi le billet pour ya koma na ibiso ko vanda te po Diane mande na yebeli Diane afimo classe fimo ya millier donc marié penza boandi masa bonon Dido pendi maso moi so Dido azaki make ana mwaso baza bala kuna vanda ngasa liba moya kitweki banzu ko publier ba photo lelo te voilà Facebook ezana pona mutu nyoso donc Dido soka bala kaseka kabona mwasi wana. Alors, bon, il y a polémique. Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait une photo. Mais il y a des camarades, des camarades, oh, ils sont comme ça, mais c'est pas facile, éviter toute expérience. Est-ce que tu vas proposer à ta mariage à ta fiançaille? Va proposer à tes potes. Il y a boya mon de tout le monde a bien ton boya. Na boya mon de tout le monde a bien ton boya. Na boya le balate. Mais est-ce que bolanga tout le monde si yo ebikaka. Yo linga tout le monde. Te oui hein. Yo linga tout le monde. Te oui hein. C'est fata le bain na bino mabe en tout cas bolimbisa. Abutute. Linga tout. Linga tout. Aka bangala wala nzoto. Te. Omoni nzoto za kelengi. Surtout nzoto mibale ya mwasi na mobali za kitoko. So chika tout. Nzoto mibale ya mwasi na mobali na binzoto ya mwasi te. Nzoto mibale ya mwasi na mobali. Tout et ça kelengi. Na tu sina ngo contredire ngana na awa ta na commenter na ngo contredire. Tena muto hein. Oh na senti que c'est bon. So na senti te to kolanda no tina suka. Attends 5. Oh, mais na bien nzambe ta osa mwasi na mobali. Apo ba ka bilengi. Siko to bombela na ngo awa. Cabinet cosmétologique Docteur Guilain le Bourgeois. Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir l'opposé. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour bringuer. Pas de peine d'aboter. Oui, pendant peine d'aboter. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank.
Nous sommes à KPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Alors, bonjour, bonsoir, Nabiso, il y a Congo Liziba TV, Balandi Kevin Panda, les Kéchou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon padi Sangoya Solo. Merci de m'abonner tout Botal Rabiso, Rabiso partout dans le monde entier. Au Botal la chaîne Nabiso, Congo Liziba TV, Bolinga Kevin Panda Nabino, surtout ba maman et ba maman tout le monde entier, Batal Ranga, Pe Balinganga, Lobi Azona Katia, village Panda, des mingi mingi, pour Nabino, Batu Bolinga Kevin Panda, les Kéchou, Balinganga, Nazana Posa, Boya toujours à Nakatia staff Nabiso, ils ont plus de restaurants, maquillés les athées Moutali, ça veut dire que dans les bons déjà ouverture, il y a staff Nabiso, ils ont la Mukolo, il y a les 13 octobre, Babi Mosombe, Souk, Ali Kampouna, plus d'infos pour participer, Mukolo, Bazabagis, Lokola Bato, Lokola Fab Gas, Pakozala, Kingalech, Pakozala, vous allez bien Nakatia, les 13 Ouanabi, ouverture, il y a village Panda, et vous allez Sombe, Souk, Ali Kampouna. Babi, il y a actualité, et les cas qui pèsent, continuer toujours, il y a eu occasion de kosola naye oya bengi na kombo ya Marie Viane Bolole pesa bolo zo abore tozani ato kosola pe makambo oyo le comédie ba comédien oyo ezangisi bango kinya oyo pesi ba pasi na monde entier wana moni ya Gisèle Tati mama Versace na pesi mbote bisika zali babi ya Gisèle Tati mutaleko na mbongo mikona kata Londres azate na kati ya Londres pour y anglophone English ini ça veut dire que y a Gisèle Tati motema prince winner babi maman à traverser ce qui est Europe on a madame Chichi Bola moi c'est ma possibilité ba j'ai belé si vous avez madame aux moi chose de fois bien roda da Chichi da Gisèle Tati wana bango pour l'instant na zona na bato wana soki na bois ki ote ko sinkate parce que c'est que vous avez pe na moni Gastino Mangala bar 30 juin na Montréal na pesio mbote bisiko zali batutu ya Willy Moucheni telomo si ya Mulex Aigle Noir na posa baton na kata restaurant to les athées o rolinga sunanga et kozala très bien. Marie-Jeanne, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir les Kéchou. Hey, Marie-Jeanne, bien habillée hein. Merci. Oh, voilà ta macasse au point Marie-Jeanne. On a un moutou, on a ta macasse. Moi j'ai besoin de les lona no sujet au moment makasi mais ça nous peut na bato ba kotalo siko na ba auto ko sur la siko peut-être monsieur que choquer bango peut-être monsieur que déranger bango peut-être monsieur si na éviter parce que le si je sur marambo ya Diane Kamwanga na affaire le ba comédienne na place boule comme bala bino sala ka ba fête parce que c'est anniversaire na yo ozo bala mais on a dit que on a qui liste ba invité on a plus de 100 personnes Marie-Jeanne te éviter et ça li bala ba okanyelo pa on te éviter vivre âge liba déjà les cas. Voilà, félicitations d'avance Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, un message na tout Barolando Siko na Katia, Congo Liziba TV, le quoi ba Thierry Mumbaya Pharaon, tout. Thierry Mumbaya Pharaon. Tout. Thierry Mumbaya Pharaon, tout. Donc deux fois t'es à des macambo donc Bobi ka Congo Lizibati yango za so boki donc mukile lobby pe yo kanaka yango bo continuer ka ko s'abonner pour ande place bo ka information bien donc makambu tout quoi voilà Congo Liziba télévision chaîne moko bien Congo Liziba chaîne moko bien Congo Liziba chaîne moko kitoko o batala ngo partout le monde entier surtout ba maman balinganga mingi maman bo excuser nga parce que na wata trop ba culotte na zika ki na lokolo yango na zola ta mingi ba culotte bikolo Marie-Jeanne tozalaki na bino les actualités leki nango mais photo songa moi muke ma aider biso na téléphone Marie-Jeanne tozalaki no na mariage ya Diane Kamwanga o bozalaki invité et bozalaki mukolo wana éviter oh na saki direct nanga ngapina Barcelone to saki direct oh plus ba comédienne bo finga maki mingi ba traité bino ba tula bo balakate mona muke sika abali unika ba anniversaire yo bo fêter sou kala mingi te Marie-Jeanne na kana na mto ba ko finga bino ba tula bo balakate bo zane lo côté bo ko zwa ka mi bala bata poto po ba ko balaka bino to mi kepi ko swali kambango. Oh merci beaucoup. Ngamo nazala qui sur place tiba ofinga biso direct et salami tout ça une sengo parce que Diana Zaleki as artiste donc Azaleki a pe collègue a bali photo CP la pour bani moninga bali CP là
mais na comprenait c'est pourquoi bato baboya ki to sepela na libala Diane. Tout ça ni singa na anniversaire yo bi 100 personnes mais ngeza 150 personnes. Oh Jésus. 150. Pour ça on super moi la bali ba benga 30 personnes pour azorate. Vous comprenez? Mais nga anniversaire ngeza 150 personnes. Sur ta fingi bon, ça mutu mususu baba nini. On répond un imbécile par le silence. Oh, biso to ça va délire na biso to sepela. Au moins tete nga na bina kebelo ba finga ki. Mais na bibi mutangu ta finga ngate. Ola tra buchu, on belé. Te na loba na ta buchu te po yango na ta ngopete. Te na la ta buchu te. Ko ba ko finga, ba ko finga wato so bazale wana na ebite so ba mbanda spendeni. Mais so za ba mbanda il faut yebati. Ko finga bat nyoso te. Po mutu ba yeba ndenga koleli ndenga bokwami moi za seconde ni somme ta fingi to za makombo to komba lo baka pa sa ba faux compte eza ba faux compte to eba na biso za ba faux compte mais ba on a compte na wana so to fingi ata ba ba eba te mais yo moko o eba ki ba fingi nde yo pour conscience ba ko sango te voilà pour to za bien indika ko finga te ndenge di do za na so aza na mwasi c'est que bazaleka na copinage na camaraderie et puis et si là qui moi si na confirmé na monde et ça Diane Kamwanga alors on comprend pourquoi et comme ba guerre ceux qui yo bobota na yo be bando vivre na ye et si li ne singandi na sabona bota pa Claudiane nanzela na ye talingate yeba mona nga basalinga pour ça ça will moi tala ye pe ezate si comme on comprend non comprendre pourquoi libala Diane est comme boye mutra mutune singa za malik na bana 50 ans mais ça tenga na bana 50 ans pour nga na bala avant 50 ans botika koloba loba pour ça biso sto vandi boto après la position ko le kam su mutu mo boye à bala na épée peut-être différence ces arabes sur za na social bien na poto biso a peto vivre kana na rythme ya Congo tant ce person na Congo vinanga be vina biso enga eleka pe ya yo Marie-Jeanne Lelo Diana Bali mais créer buzz et créer problème to moni ba photo ezo le kana siko ya mwasi ya dido bazalaka ne ba balana ne pe ba latana ba alliance abiaza ba registre de mariage ba bongo te ba kabona pe tu vois omoni bon nakolo banini so moni mutalata to ba te belé pour ne pas citer les noms ba vie belé ba sœur belé ba camarade belé pe baza pe libanda ba bana pe ba lies tout ba kabwana bango po ça la basi mususu ne sina ebi na vie na mo bo mo ça ba kabwana mais quoi ça qui na niveau 0 ba divorce na bango mais a quoi ça ka vie na nga wana makasi ka pona bana bi akotambola mutaka na mboka na via zali parce qu'au niveau papa bana yo mutobota na ibana parce que bela ba tambo vanda wana oza tana mama wa mukete ke mutozala na ye ole bakino akubamba mbati yo bongo nzamba zali to bosa na tima comme to sala justice nzambe zali po Diane mande na yebeli Diane afimo classe fimo ya millier donc marié penza boandi masa bonon dido plan di maso o mo so dido azaki make ana mwaso bazabala kuna vandi ngasa liba moya kintseki banzu ko publier ba photo le lote voilà Facebook ezana pona mutu nyonso donc dido soka bala kaseka kabona mwasi wana alors boluka ba polémique te pour moi je ne pense pas que yem to ba photo mais zaka ba camarade ba linga ba yiba ba oh soka bango posa comme susunge ko ça mais et suis ko mimi et suis coquette vous comprenez makambo mpe azo sepela na été mais botana nous dernières années à l'aise dit de pas années calme mais avant dans ndak mo 6 personnes même si va foutre la chambre mo 6 personnes d'être oyoka de bazo finga ba loba et ça le côté mutu mususu na solo na vie na ngabe da ifumu mutemba i get zino abi Marie-Jeanne eza mutu mususu akondima a foutre la ndako ya chambre moko ba 6 personnes mais azo tonga na Kishasa wana vie na ngabe da ifumu to betine solo après singara concert bino tala mutu so foutre na chambre ayebi elo oni nazo sala mais yo zo mona ekando mona minute wana même si azo tonga ba flat na ye atonga ba immeuble mais moyeba ezate pour projet mutu zaka te ko talisa yo ayebi soki na osabo non voilà dit de so avant ndako 6 personnes tanga uta ko divorcer c'est normal ce n'est que normal ndenga ba na Diane boy ayebi nini akosala po bavanda na Diane pombo kana vanda ndeza kuna
yango wana. Mais le soki omoni lo likambo ecomédien le soki comédien ke mobala na pe ayosala e je lokwa asali ndeko wana mususu moi ça zokolela est-ce que le soki comédien bino boko sepela te parce que ça fait partie de l'histoire à vie omoninga nalobaka likambo nyonso so ekomeli oseki eza destin nzambe so nzambe abeki obala sema miko bokabwana po mutu moko ta sepela ke lelo nde Bernard Kavala azana Nadine Mwanga babani lelo po lelo bakabwana non tobala na aka po tovanda libela na libela mais makambo nde eyaka esali ke bato bakabwana sikono okondane nani po na ebite faut souhaiter pas moi c'est pas mobali donc c'est ça mi bongo c'est que nzambe permettre que olinga pesa mabongo te et puis c'est pe salami c'est que et c'est salama pe salamaka. Mais pourquoi pas bino ba artiste to lingana mi ba bolunga ba le passer na bango ba maso na bango parce que comme la bolunga dia na dit de babi ça pas même une année maman 3 mois aye libala et après est-ce que il faut ça la ka une année? Non beaucoup linga pe ça même pas une année bongo buka le lamba le ba sans pour nani oh les gens mutu musuma mbanso bolinga pe le ba sentime pe se bo kepe bo sali makambo oh mutu nso mona bolinga pe après une année msozo tungse po ezala na bongo siko makila tango ekuta siko sani makila tango ekuta na boko ekuta lelo do ba sentiment pe makasi o comprendre ezala na bongo bango nanu libana nanu te to tikela bango tana bango ba savouer libana bango ba vanda tota place nzamba ko mema bango to tika ko kota ba malchance ke ba ko boya na lobby e ko sala boye patati patata non jana za mwa bato jan pe azaki na ba le passer na ye. Vous comprenez? Ce qui est là, c'est décider de dido, ba yokani bango mibale. Et ça yotem to kabola bango benga bele que tu non. To pe sa ton na bango tout tika ba continuer ba ba na ndenge ya kimia. Ko le ba pourquoi? Et ça ba mabale belé pe sa mona ndenge pe à cause. Ya moni na féliciter qui couple mona bakanga bango flagra de lui et puis ba bimi na ville mosna mobile. Nana okango gumakas alukana betelo mwa bongo. Oh. Oui. Na partenaire non. En tout cas alukana. Nana luka pendana betelo mwa bongo ezaka histoire à vie kaka. Boloba moi je m'en fous. Nana osa vie nanga. Par yo sa vie no Marie lelo déjà ba sa poto ba ko tomboke la bino. Jojo ba sa vodwa ko linga so binote boko zwa ka obe mibali na bango boko linga beka mibali na bango elo bino ba comédienne lelo na ba fia Canada eza sombele suka likamu na ebite soki lo comédien ko ta so Canada ba bi ba mona binote boza ba ba eza somo eza likamu nini le que tu so ba fia Canada na okama parce que Morette azab azakuna ya Canada Nadia Nzuza za wapi Beverly Nzuza za wapi bato base belé do Canada za pona mutu te za pona bato nyonso et puis mutu oyeke mutu na aéroport ya zungisi azate nanga futeli o billet po ya koma na ibisoko vanda te azate ote to apela pona bango te zande mutu moko oya zolinga courir derrière ce qui moi sur abana na dido c'est peu moi sur abota na dido moi clique mobo ya batu nde basale lo na mais ça batu nyoso te yo mona même na nina na direct o banda salati tangu deux personnes ba ofinga nyoso na banda lo banini bova na bino ata deux personnes ba fingi bo répondre te ne singa na zalaka ami ya ba mama ndeti ngape azo comprendre na zalama ami ya ba mama ngambongo na zwaka ba code na zwaka za mingi ba mbalite za basi o comprendre za basi ndi batindela ngambongo bilamba na lataka oni batinde angelo za nde basi na mwana ate mbali asali kolimo boye atinde na mwana nangate sikonga no kiza rankina bango pone ne silona so na Violette Dinganga awo pesa ka conseil azo comprendre so na Violette Dinganga azo pesa ka conseil sikoyo nani oluko salo 5 sabato ba ki o rankina biso non bango nde mo ekiri wana so ya deux personnes wana alors sikona na banga bango ne singana okena ngana okende pende États-Unis avant na kitana no na mboko na okende o muta sa mutelo kazate o banga beti ba beto na Canada te mutabeta mutazate te mutabeta mutazate oh kuna kutu na soza matango vana ka yomo na kasa ndako sko mutu msu voisin uta kuna ta ya sko nanga beto siko pourquoi binuka bagu ya mbala poto Marie-Jeanne te mibala poto eza pona gu mbala poto te est-ce que pose mbali fois utaka poto nakina mbali bazate babilo ko nizo komela binuka toujours ba comédien mbala poto abalio oboel parce que ami bali pe bazalo ka ba Chiko Musafiri un célibataire le quoi Chiko Musafiri tena vandi penza bien pour ne pas citer Chiko Musafiri Chiko Musafiri beau frère non te beau frère te avien nga bandani ah ok
Tu comprends? Voilà, toujours dans Marie-Jeanne, vraiment, et ça dit vraiment pas, c'est genre, et ça dit, voilà, l'autre Diane a souffrir, a rester, calmer, dans les balles, ou à Bali, stress. Au côté de la caméra, ça dit la caméra, ça dit la ministre, parce qu'elle a posé témoin, on a roulé là, on me dit pourquoi, les balles, c'est pas facile, éviter cette expérience, pas les balles, est-ce que tu vas proposer à ta Marie-Jeanne, à ta fiançaille? Va proposer à tes poignes, na boya, mon de tout le monde a bientôt na boya. Ah? Osamon, est-ce que au moni? Oh, ils ont rien gabi à boya boya les balles. Nga boya les balles, mais est-ce que bolanga, mais tout le monde siko yo ebikaka. Yo linga tout le monde. Oui, hein. Au moni, le problème c'est quoi? Jésus. Et tout le monde quoi? Tout le monde est kabola biso. Tous abattus. Hein? Nayaki libala o nayaki mombongo te. Nayaki libala o nayaki kolala te. Siko yo ndimaki na bali mbali moboye après c'est mikona comme Lucas ko ex mobo po ça ba le job. Bon so temps na fiancé zo vient là oui ba ki boye mana kita ava fiancé. Te kasite tonto yebani siko na senti que donc yo simbate patati patata. Zo kwena ngana zo kwena hapo na boina kosa yo. Ponga suna bali na kosa mbana nga jamais po na iba couleur nyonso mi bali. Siko na luka tena sala ki infidélité na libala. Oh. Donc suna lingio ndengo ozali na ozana yo bongo. Jésus. Ngam na oyebisa yo. So yo. Mais ce qu'on attend Diane, Diane Kamwanga, a petite chérie, zala na ona kimia. Libanga babwaka kana mbumo etela. Si bazo loba na wana poza Diane Kamwanga aux artistes, aux stars, aux agnos donc yebika en plus pas moi na ina. Oui. Taka ko faire baso ngam maso na zai moi na ina mbena ebite. Siko yo moi na ina. Faut comprendre que yebani poso yeba intelo no ngai le kaka boye ngai pe loba mate tellement yeba no sana kombo ape fille ya millier kutempe na garçon millier donc zano kimia nzambe ndai ba eke okobala bokuta na dido po yebi ba kombe de tellement okuta na ngome lelo nzamba permettre bokuta na dido zana o kimia que ça soit la hausse ou la baisse de dollar zala makasi mupepe wane kwesa yote Dale landesco dido o dido zo lobana yo yondo sapo yo mto misimbongo bala dido te dido na misimbongo bala yo oyo zana yo non jana arrêté ana mbongo te jana sala wa passa ba dépasser bébé bongo c'est ça oh ne singana biki sona sala anniversaire bafana basindelinga mbongo c'est normal konanga ba ya de ingo bane peut-être bien ba idée bien azu mbongo makelemba yango asa baleli mobali oh là là bon ezana ka bongo balobana bango de n'importe quoi mais kolanda te tala mobali na opesa affection tendresse lia ye mela ta komela soko lia ta na makemba bena pomme de terre ezala bien mukile loba nango après 2 mois pour 3 mois c'est belé to pesa bango 3 mois mais et si la nango peleki nango mutu kutu balaxi mutaka ne bo pesi nango to ka ba serdi ka même mutaka le bima ba mutaka ba bimisi mutaka le batu balobi pesi nango eleki oh là là mais c'est pas facile ce qu'on est na ba passer ko balaxi mutaka lobi patei na mais ce que le logo ça dit donine so le lo ça dit ni mabe ko lo ba desini dido nazo tala yo dido natali yo yo pe soko salaki aventure kuna et que na mwasi bokaboy na été et ça bien té pour ça na mwasi mo bo salaki mabe vraiment ya makasi ndeto oyo kadido yeba ngo nzambe akokata libala wana na katikati donc so ça bo tambola na sincérité pour bana na Diane nzamba zo lokumu po te biba baba na bakabwana peso ya ezaka ki bakabwana ki et que moi sona oluka ka meno ba video na bandemo bo soit a salir car yo ezala ka bongo mais so eza bongo te yeba ngo tous ces pays ici ba oluka to sala mutu mo mabe ka po ya olingaka fi ya théâtre donc bongo te en tout cas so eza bongo luka na no si ça peut ba divorce no so ba ndana Diane mais luka ba divorce na pendo katango esila po Diane mo amke azana na kimia na libana na ye po possible balani merci na loba mingi te yango naka bonso na baso lo finga ba comédien ba fi ba nesi ya poto ba ko finga Fatou Kayembe abi Fatou Tai mabe abala kate et tout là bon na ebite na landi mo ndi na zatema mambo be na landi même je Fatou te soki na ebite bon ni singa na pa nanga so Fatou loba ki mabe pour nanga na s'excuser nga na pa nanga ça n'engage que Marie-Jeanne
so ifata lobai na bino mabe en tout cas bolimbisa omoni eza makambo mosusu neti nga na silika noki yo naza na kanda lenga oloba te mposo na lobi na kooloba mutu mabe ya solo yo na linga oloba te na linga siko likambo wana eleka na mwa moke apres na loba so ita mosusu fatu azalaki monte bokofinga bongo te mutu ya mutu ana tai ne nzambe asali neti nga na mokuse atalo ocomprendre mutu mosusu ane molai mutu mosusu aza boye mutu mosusu donc eza tai na ye eza ndenge na ye kofinga bongo eza bien te parce que fatu mpe ana mobali na ye ntango fatu alobaki atangaki kombo ya mutu te donc alobaki likambo wana econcerne yo te neti bo likambo econcerne Natacha Ntingi te econcerne Lela Université Champs-Élysées te Janine Boluwa te mais mutu o la concerné azali o baloba na likambo wana botika kozwa makambo ozuka makambo sangisi wanzo finga non na ba commentaire wana pe ko pesa conseil pour mutu a changer bo pesa ka conseil pour mutu a changer et ça là bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Na batutu ba Rolanda sujet na biso ça la vérité. Na margin bolé na moni que ça lié peut pas parce que dia na za mona muke azole la air nyo so margin est-ce que yo bi ke mobala proposer ko yo boya ka pour na etolomo. C'est ka mobali moko a proposer ko c'est que margin ozoko tula. Si le margin ozako kola to quitter margin attaque kanga lopango ba sale lioté ata près de to yena noté. Ya ba finga bino en plus to fête il y a 150 personnes. Pourquoi pas ko luka venir yo lika ba fête. Avenir parce qu'on a évité son lukande ni pas venir à yango d'auto okende okoyi batiki ka vinyoso omoni vinyoso to viveka yango sakana melalia celui tant liwe yaka elobate to lukaka olia o melo ça la bien ce qu'on est si boyan Marie Mboyo ya dengo abina ke Marie Jeanne Bololé fêter to sindo quelque chose na boya pour mukile lobby omoni na viso ozaka na vie wana pona Olanda ka bato ça le lokote zanga monde na fête anniversaire te toze beto fête anniversaire ngap na fête pour na mutu te parce que na bi que non ba oyanga ba te quelque chose pour Marie-Jeanne Bolola fêter so na fête to moite na ma fille moi lokoso ya nzala mutu mane si boa misi moi 500 Marie-Jeanne zo okuna bisi moi 200 ça moi 300 pesinga alinga na zo yango kana ke kota na compte ponga na za mobola pombongo na ndeka mte ça l'avenir nanga et on de ça la vie nanga mais non prenez tout un ça la part des choses tout ça batuko basa libala Marie-Jeanne journée te libano apese lango jour te na obala moninga na gentil kana yo bala quatrième femme deuxième femme te bon nazana mbala batute ya yo mo pesa o pas avec idée que Marie-Jeanne na balé plus tard yo o etula nzombonde kotula oyo Kotulo là Sabino oh comme ça fait 40 balite ndeli kamuti faut sambela Marie-Jeanne et nandeni libale zo ya bino nalala mbeto bien obinda kunangati oya kina mutu mukona na defse kombe na pesa ke kombe $1000 te $1000 siko ya nini ona sa fete pesa yango te zande batu na ba pesa mabina fete ona sa na fete te to loba kaka te ba loba kaka nyoso to loba na télévision ah non bongo te et ça nga mo pe fonto te c'est présent ba âge musu pe senga faut fetango oza boko aussi 10 ans faut fetango aussi 15 ans faut fetango 20 ans 25 30 40 yo 50 déjà ah ezaka âge hein ceux qu'on a 50 ans bien moi il m'a muta 50 ans mais ça bien beau vous avez lengele bien kutu eh wande Jaco non ta butu ndeni ngamna te ya Félicien yoka otala biso makamsi na ko lobango te taka moto na nzambe mama Nicole Bishisa zana so amoni na lobi mabe mo landa nga banzo yo makamni on lobi siko yango moni na kala kaka na okalebo ba talaka ba sera nanga titi na lilanga bazana ba otaba mama Patricia Maketa finda ba otala donc esala bien te so na bimisi ba popo mo mama Betty Fabela baza wana ka ko landa nga na ona lobi voilà donc on a lobi lo Marie-Jeanne c'est bien ba miomé monsieur circuler Marie-Jeanne na mobali moko boye mobali wa yo bobi marana o futur maro azo ba lo futur papa na biso beau frère na biso ye mutu apesi ba possibilité apesi bozui pour ça il anniversaire apesi 3500 ya fête mobali wa yo bandal wana ya bandal oh merci ma moitié
Merci ma moitié vraiment Nandingo Sali. Moitié que ma moitié. Ma moitié. Ah d'abord. Ma moitié. Donc Dambulanga quoi. OK. Et bonga la zende tout là. Siko te mona wanga na siko pona nini? Ponga na balinga na baonga. Babioza guno ba mike. Jamais. Nalinga kuba te wana linga la butu te. Linga tout. Nalinga tout. Aka bangala wala nzoto. Te. Omoni nzoto za kelengi. Surtout nzoto mibale ya mwasi na mobali za kitoko. So chika tout. Nzoto mibale ya mwasi na mobali na binzoto mwasi te. Nzoto mibale ya mwasi na mobali. Tout et ça kelengi. Na tu sina ngo contredire ngana na awa tana commenter na ngo contredire. Tena muto hein. Oh na senti que c'est bon. So na senti te to kolanda no tina suka. Attends 5. Oh, mais na bien. Nzambe ta osa mwasi na mobali hapo ba okabilengi. Siko to bombela na ngo awa. Tout. Ça est papa t'a fêté le beau frère t'a fêté le. Bon, beau frère Timbongo. Ba tunanga pe ba Timbongo ba patience samangwa. Ba motema papa Doris moko, bana papa Simo Kimbango ba tepe mbongo. Donc ba tu basé belé, voilà, ba tu basé belé. J'ai ici service pe boss Pitun Jolan. Alobi non, Marie-Jeanne na otiko teleki. Zoya yo nazi mama Cornelia pe bango bazana tobongisa meya. Tobongisa meya za ba conseil ba pesa ya famille. Donc ça pona édification ba couple, restauration ba famille. Donc famille vanda bano ba yoka bien te mibalo ba hein. Ba deso de beleka pour famille vanda ma stable, il faut beaucoup na Facebook. Beska tobongisa meya mona mama Cornelia za wana papa Cornelie. Donc conseil ki to yoka ka mama Cornelia, papa Cornelie donc tobongisa meya makambo. Merci Bernard Cavalli donc merci na batonyo so batala rabiso na kati ya Congo des TV. Skin de Calva ya Mariam Dombas. Anniversaire à Marie-Jeanne le 10 octobre. Et le 9 octobre anniversaire na ngato fetango le 10. Biso pe ya waloka les jeunes producteurs to zokape moi solution ko pesa Marie-Jeanne moi cadeau et au sala biso bien mais to sala ngwa va le 9 c'est ça va de tout batala rabiso. Après c'est biso le raza on a posa parce que ne tanga le tag les jeunes producteurs na kati ya Leke TV. Yo lingina pas ngana des producteurs na pesa nini. Les jeunes producteurs na yebi ya ba cadeau bien ponga mosu na efes na tambola pamba telanga na cadeau bien n'est-ce pas Dorcas Lupanza te ma Kepson donc mes condoléances na Nadia Nzuzi na bi ke cadeau ya bien uta nango koto wana kutu na mitumsa na ngate. Voilà, merci na ba tout botala na Congo des TV. Déjà ce 15 octobre tozana na Turquie na Istanbul avec l'artiste Bina Filé tozala wana le 24 concert ezana bana tout ya Turquie. Bon, ça le 14 d'Okita, le 24, 22, concert et ça, sur la date na brete, venanga valimba là déjà Rosalawana, c'est les mangaya. Il est pas en Turquie. Oui, pas en Turquie. Il y a ma bande à garçon noir, ah, tu y a ma bande à Nakuta nepe. Yo zakuna. Donc na ebi ke tango zakuna donc ya ma bande à garçon noir yende pendant ta osa makambo mikolo pa olata. Et puis Fifi Miel azakuna mobimba ngape na oya kalate. Fifi Miel wana mutu nga fa Chantal Manitou pas zakuna boza bino nyonso. Fifi Miel tonga na komi lelo Dubai et azongi tanga na komena butu azongi mona na te meto mona na kuna Istanbul ça veut dire zelanga bombelanga biloko wana na Fifi Miel le 14 na zana. Mais na moni ozana koli makasi hein. Na bisayo ko dia. Potangu ya ma bande mtatinda tinda ka Fifi Miel tanga otinda donc. Ya musika bo batinda la nga déjà bo. Batinda déjà Chantal Manitou oh là 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 là. La manette na osala maison la bien ma pesa pe ba projet na ngap. Na koma na no koyo na na betaka interview artiste ba betinga le 25 na zongi. Fumu roi Salomo tana pesa ba mbote poso ba mingi moi na pesa banga te. Fumu roi Salomo sita Luviluka original hein. Balobi hein ya weya Luviluka à Kovodor Rémi Mundeli libandi toujours depuis mususu internet ya ba finga yo na bosanité babi Fifi Bolili Minouche mama Kati Pongo Pongo Gelor Kisoka Fifi Bolili donc mabondele belé na o ezokomela mwana ekoleka nango donc eloko eza nango te Chanel Malonda mwana papa Malonda babi na bunde César bongo ye moko mama Elodie la maintenance maman ya boti Rika de Bundes ça motema Chris Milan donc bino sonalinga bino mingi merci à tout abi Jonathan Dario na sima caméra Jonathan lobi mois d'octobre oyo na la kimino déjà to zo bakati ya ba artiste tout
tous la semaine je pense avant de voyager aux émissions na ranson te retourner na kati ya Congo les TV to ça na kati puis l'artiste tout bolinga biso obele ke chul zongela ba kati peut-être muke na bi ke papa masum bazika na kati awa velo mbele to sola ki na ba te belé vraiment to telemi vraiment Jonathan Dayo et Rosimba exactement pesa makambo toujours wana il est important to banga nzambe important ça ramusa na biso Kevin pendant mes rendez-vous à mon le 14 na comme na 7h déjà dans na aéroport Istanbul Bozelanga et belé tout bolinga les ketchu na kozaza déjà na merci na abonné tout ya Congo les TV ba film tout to stopa qui la semaine prochaine to bandi ba tout ba tournage na biso na kati ya les ketchu au monde appelle télévisation sur ya Marie parce que ça parmi bateau yo to ça qui na bango peut-être aux arabes bango Rémi Kovodor balobi li bandui soin na pesa mbote bisiko zali ba tout bolinga Kevin dépend les ketchu Maman chérie Lili seul masango fois Gina longo momo sa tout roba la vie panda batu linga Kevin ne panda le ketchu boko to cha linzaka cha musapino wana vraiment na kata Congo les TV il est important les gens comme les deux je pense Kati ezongi Kati pona batu na bino Kati bozongo après jour moko bozi émission na bino Kati oui vous avez ba vie ba jeune talent na bino ba jeune artiste ba bimi kona théâtre o pesa po sa mikolo oyo les ketchu est important Marie-Jeanne Nzambazali en moni Karine Basonga pazo bala kalate Nzambazali Marie-Jeanne balande anesi la télé bala te ani ate sili poto comme na sukati bo sko libala balengela ka il faut bolengela ani ate sili 2020 ezaliti 2021 Karine 2021 ezali Karine Basonga bye bye Congo Liziba TV rendez-vous le 14 Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.